Merci na bilo bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo molelo na émission na biso ezui wapi pai oyo tolobaka penza bosolo pe topanzaka mpoke kotala na ngambo te kotala lisu te kasi koloba bobele réalité ya mayemanso mazali kosalama na République démocratique du Congo ezui ya mokolo molelo bandeko na ngai tokosimba moto nyonso na likambo na ye pe na kombola ye bandeko balandi pamba te mayemazali kosalama na République démocratique du Congo ezali bongolo ko ya kobomba te bandeko balandi ya ezui bopesi yango pe chance nzambe alola aleka lokopambola bino pe la babonné na biso océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement boko zalaka de cité na chaîne na bino ya libération pe la babonné na biso vraiment bino bato boza ko liker be émission ko partager ko tela yango du début jusqu'à la fin bandeko na ngai tika nzambe alola apambola bino na ba commentaire na bino vraiment on est toujours ensemble bandeko na ngai lelo ezui to simba ma matali covid-19 tout le belengo pambate ezali eloko moko oye ko déstabiliser monde entier ezali eloko oyo ezali ko toucher kaka ba Congo manete kasi molongo mobimba tokolo belengo penza à long et à large peut to ko analyser yango na bisika oyo peut to analysaka na océan du Congo pe bana mboka en tout cas vraiment na bambela na bino chaque samedi donc bokolo ya poso to kolinga to sala ete bo intervenir bilo bo senga ka ba intervention bo senga ka ete bo limbo loba mais tango to ko cha bato ba participer to monde ka air moko bozo loba te bozo benga te mais bozaka toujours ko senga alors bokolo ya poso o soki to moni ete bato bo participer peza malamu te to ko sala yango lisusu te merci de bilo bato bo tuni ngai mayebisi ya 15 minutes mayebisa 15 minutes ezalaki sponsorisé na mama Adjala mama Anita Babe bango bato ba sponsorisé yango donc ezalaka misolo nde to futaka to leki na kati pe to kopesa bino na libanda alors lokola bango ba kotinda te yango monike elali donc yo muto kozala makoki ya kolinga tozongisa 15 minutes ya mayebisi bandeko nanga ekozala malamu mingi na lisungi na banzi na yanoli bakongo bani banso tokoloba lelo tokosimba ba point to solola pamba te soki pe tomi bongisi te ekozala bongo mbeba lokola tolobaki tokosimba mingi covid-19 tokosimba état de siège tokosimba ba slogan to eza ba devise on ne sait pas mais ngala zomona on lokoza ba slogan ya makambo oyo Félix azolo bala biso pe to kosimba gouvernement sama na makambo balobeli biso est-ce que bakokisi to bakokisi te na lolenge alaka ki biso ete akozala na 12 milliards na chaque rang kasi tozomona bazokende po ifalaki na tango ya koti na 3 ans na yo netikalaki alobaki akokomisa budget ya mboka na 36 milliards. Est-ce que ekomi to ekomité yango to koyeba kolobela pe to koyeba ko simba mayemanso o to ko mona mikolo to kende na lombango kabuya l'homme puissant échange avec l'équipe la voice Sûrement ce truc que vous voyez là c'est les paquets de vaccins qui doivent venir directement en Afrique. Sur ces vaccins là que les blancs ont décidé qu'on puisse injecter aux noirs, aux Africains parce que ce vaccin est différent de tous les autres vaccins du monde. Seulement le vaccin bandeko balanzi na koyeba ko tshela bino yango pamba te ndeko akolakisala ba vaccin alors soki la tshele bino kaka audio ya pamba ekozala mwa pasi mingi esengeli bokolanda yango na mobimba yango lolenge ye alobeli pamba te alakisi ba vaccin pe na monganga moko na elopa kabo ya mposala base to sala ngo bongo. Mes frères et sœurs, je vous salue. En ce moment ce truc que vous voyez là c'est les paquets de vaccins qui doivent venir directement en Afrique. Ce sont ces vaccins-là que les Blancs ont décidé qu'on puisse injecter aux Noirs, aux Africains, parce que ce vaccin est différent de tous les autres vaccins du monde. Seulement, le vaccin de l'Afrique est différent. On appelle ce vaccin Cypremi. Et en anglais, ils ont mis là où j'ai encerclé en vert, Not for distribution in US, Canada ou European Union. C'est-à-dire que ce médicament ne peut être distribué aux États-Unis, ni au Canada, ni en Europe, mais seulement en Afrique. On regarde sur le côté droite, ici. Ils ont mis seulement que ces pays africains qui peuvent recevoir ce vaccin. C'est-à-dire que les Blancs, eux, ils ne veulent pas. Ils ont fait le vaccin seulement pour les Noirs. Eux, pour eux aussi, est à part. Ils ont pour eux à part. Mais pourquoi la société qui fabrique les vaccins dans le monde, les deux sociétés, Pfizer et Moderna, ne fabriquent pas les mêmes vaccins pour les Africains et tout le monde? J'ai recherché avec le nom de Cypremi
sur Google. Vous pouvez aller regarder sur Google aussi, puis voir si je m'en supprime. Et ce que ça m'a donné cela. C'est-à-dire que c'est une compagnie pharmaceutique de l'Inde. Depuis quand ceux-là ont eu cette technologie ou l'intelligence de pouvoir développer comme on appelle là, des vaccins? C'est-à-dire, ces vaccins spécialement fabriqués pour les Africains, c'est pour détruire les Africains. En Afrique, il n'y a pas de coronavirus. Mais à partir du moment où vous allez recevoir le vaccin, vous allez mourir. Les Européens ont fait déjà une réunion où ils disent que le noir, l'Afrique, les noirs ne participent pas à l'économie mondiale. Donc, c'est-à-dire que notre existence ne vaut rien devant eux. Ils ont besoin de nous exterminer pour prendre notre territoire. La terre africaine est très riche. Donc, Africains, réveillez-vous et refusez les vaccins qui viennent. Parce que même ceux qui sont en Europe qui ont reçu ces vaccins ont des problèmes. En Aragon, ici, à Zaragoza, le 5 janvier, dans une province appelée Ria, ceux qui ont reçu les vaccins, les anciens, 70 parmi les vaccins, les anciens ont eu le coronavirus après avoir reçu les vaccins. Quand on regarde en Australie, en Australie aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire, ceux qui ont fait les essais des vaccins ont eu le VIH-Sida. Beaucoup de gens sont en train de mourir après avoir reçu le vaccin. Donc les Africains, je vous invite à pouvoir vous mobiliser et rejeter tous ces vaccins. Parce que la vie est en jeu. Il y a des gens qui pensent qu'en recevant ce vaccin, ils vont encore avoir la liberté d'aller danser et puis vivre. Non. Tu vas avoir ce vaccin et ce vaccin va te tuer. Tu n'auras même pas le temps d'aller dire que tu vas aller vivre chauffer. Donc, prenons conscience. Pena munganga moko na Europa yepe a yebila ko jeter l'éponge ndenge moka lobila lokota ni français ete alingi na epenza ko boma batote pambate na banzola to lobaka yango uta kala kala to soloka yango na Jupiter bokonji kaka l'océan du Congo la boye na ye alobaka ete bazali ko éliminer bango basala ki yango penza batala ki cause nango te mais mingi ba pesa ki raison que sociale ko coûter bampaka na bango makamba yike kasi soki azala ki pola bampaka na bango boni bango baye ko simba molongo mobimba ezali makambo o ezali ya jabulu pona ko déstabiliser mingi yo moto moyindo peuple Congo pona nini ba fabriquer biloko ba bango biye ko kota po et déstabiliser yo bande ko balandi ba indien ba côté la République démocratique du Congo ba kota awa na ndenge ya kitubu ndenge biso tulobaka ba kota na lolenge oyo elongo banite ba koti awa bafuti mpa côté basali elo côté batalisi mikanda la bango te benze baye awa komisa la l'hôpital la bango oyo bazali ko boma sans arrêt ba indien bazali ko kata biso bazali ko boma biso ba indien bazali ko sala biso mabe baza protéger na gouvernement congolaise bazali protéger na ba politiciens congolais siko bomeka koyebisanga bande ko balati ba indien oyo bomoni bakati 6 personnes ba bomi ba soldat ba torturer ndeko la biso po bango balinga balonga bango te na banze soki boké na ABC 1 si je me trompe pas na lobali kamba ba indien oyo congolais ba boma après ba yeke ko boma fille wana o bakata ki mike o histoire na ye yeke ko changer na ta ya kimbuta oyo ba kosa ki bakamba yeke ba indien ba boma garçon mama wana azalaki locataire na biso mama wana ko bona ye Louise papa ya mwana wana aza professeur na campus likambo nazo yebisa bino ba parents bazali mwana wana tanga zo voyager zo kele ko tanga bitelo na ya Inde tozo sola na ye mamour d'Angola yebi tozo sola na ye libota nyonso bayebi po bazali ko futela lo pango la biso toza ko swana bana na baye to lakani to lobi nzambe alekala ko pambola mwana ke ba boma e po la nini basali lisano ya bato ya mayele baya ko beta na boye mwana na biso ya congolais aleki bango lokwa balingaka bongo te bakomi na ndembo do ba provoquer kaka lokola eloko mususu
basala boye alongi bango tango ba matina likolo bisika bavandaka bayoki nkanda batindika mwana wana kouta likolo tila se mwana akufa epesa pasi gouvernement abandola likambo wana mama na ina tata na ye babundani mwana akufi mobesu babeti ye na bayendi ye babeti pe bazuye babwaki ye na escalier mwana kweya bandeko na ngai bayendi ye bali banani sauvageon na bango wana basala ngo na bikolo bya bango bakoki kosala yango en République démocratique du Congo te mwana wana akufa mobesu na mayele ebele libota eleli soki nzamba asungi na koluka mama na ye na meka kotuna bisika nye bakoma poete abete lisolo mwana etiki no lelo mama koma malamu te Louise malgré na pasi wana soka kalisi mwana na pe ebomele libala bilo mo boye ba papa tango likambo kweka yo muto bandai ko luka bana nga bakende yo muto bandai ko luka boye malamu na fana bana ngai lelo ndeko mwasa koma traumatisé ndeke bolobaka la lokota eli français ata mosana ko sa peut-être ba grève peut-être bandai ko sala pela la ba entreprise à transport bandeko la ngai balandela likambo la tikino lelo bona ndimita tali yota moko ya bendie ba futa mwana wana balekisa ebongo po biso babelole toza kokende bakamulo so bobe na Inde l'hôpital ya Malonga Inde kokende boye Inde bala bakomi kokima bitelo bya biso po ete biso ata ozwi diplôme ya lolenge nini kalande ezalaka malamu ata ko bato bafinga ka Mobutu na epoka Mobutu to komona bato bakolongola bamboka na bango bakoya kotanga na inikini bakoya kotanga tozali na école bobele moko oyo bimisaka ba artiste la monde entier bisika na bisika be awa ina na biso bato bako uta bipele pe koya kotanga na ina baminganga ya malamu oyo baza ya mayele na Afrique du Sud na mikile bapaya kene ba Congomani bana ya mayele kene ba Congomani mais lelo diplôme ya biso koma 0/10 soko kela diplôme na yo il faut bandela okele ko sala nde misala misusu ya maboko okoma peintre okoma menuisier okele ko koma soki fleuriste so babengaka bongo je ne sais pas soki na lobi yango malamu okele ko koma jardinier okele ko koma banini donc misala malonga po to mona Congo mana sala na bureau lobeza la mwana biso ya bota mikuna mais na bandeko la biso ba okele ba mapolomi na bango ekozwe sikate mais soki avocat uti kula na France aye awa to pesi ye bisambi selo bya biso ya telema liboso o ignorer que là c'est oya bandeko na batangaki ba indien na mboko la biso esengeli ba bima ba Congo mani iso na opération tozo sala mona indien beta ye boma ye panza ye na mboko la biso ba petit to abe bongo to kotika te lizui libebi indien fa bima na mboko to kimisa na lombango to kotumba bisale libya bango nyoso ba na Congo bipitele bya bino ezo boma bato ba indien ekolongwa awa biso na bendie bokabwani ya libele ambassade ya Inde kotumbama biso to ko kolinga te bilo boyaka lekolo wa biso pe boboma ka bato ba India wana ba bomi mwana mwasi wana bakati ngobi la ebili kambo na koloba kimbuta ebili kambo na koloba Félix ebili kambo na koloba président Yoli Martin Fayulu dit ayebi muzito ayebi bango so ba yebi na mona moto abeta mbela te mwana mosala bakata pe ba koloba o mwana mwasi wana ya lingaki India wana après akomi ko kele ko tala ka ba photo na bobe ne akala ba changer les histoire et moto sa gobe histoire wana komi ko finga ndeko le ndumba mais India kati moto toloba te to beta ba India te India ko yana mboka la biso ba tondi na cinquantenaire wana ba médecin ba dévoiler ndenge boloba ka lokota el français kasi moto yo kité bango bato ba memeli biso maladi mais bango ba fanda bikolo bya biso soki ezalaki biso ba Indo pe ba Congomani to kei na Inde to memi maladi ba ko bikisa biso bolandi ya siki mwana sali eloko te ba polisia po ete ba koloba na moninga bana na biso pe bazaka mayele po biso moko to wana mayele biso moko to le kolo ya Nzambe pe ba polisia ba ye ba beta pe mwana te ko monku bandeko yanga yango ba Congolais to ende bitula yango ba Congolais to ande ba belole yango na lobi bana na biso boko sala ngo pona nzala te ya ko lozo masanga te ya ko lozo ka biloko te ko bebisa milimo ya bino to ko sala opération bengana Indien la République démocratique du Congo et ali po te ba chinoise na ba chinois to ko benga na bino na ba boutique ko boko teka to ko ya ko zikisa bilo la basila bana to ko benga na bino lobi e ko sala commandité par nga océan de la presse ba o ba kufi ba sa bandeko nanga ba o ba kufi ba sa makila langa un étranger ko blaguer te. Tant que un étranger, Jésus-Christ.
Mais un étranger, parce que bande de collaborer, parce qu'on consiste en côté. Oh, il y a bien encore un étranger de Yesu. Yesu est étranger. Jésus, c'est l'esprit. Oh, ils ont ça la macaba minene. Oh, ils ont mon dans ce qui est au théâtre, télémiboy. C'est la parole qu'on a qui a changé, mais totalement, nous sommes venus une nouvelle créature. Il y a un autre ça là. Jésus n'est pas un étranger. Un étranger, c'est indien, on a dit qu'on a dit qu'on a dit oh, yo, so qu'on a été. Bitula otozali. Quand on a la cama, oui, il y a des faux pasteurs. Bamukuna, quoi? Ba tonga oyo na banini oyo ba mutombo, oh bazobi la bambongo, ba kizamina, bazali belé, ce sont des faux pasteurs. Bazali belé, des faux prophètes, des faux pasteurs, bali belé la ba tonga banda kunyo samine ni wala. Bali le kuta. Oh bah yaya belé on a le kuta. Bango tout ce sont des faux pasteurs parce que ba yebi lo banza bete. Jésus o bango bateka Jésus ya bango boko. Ce n'est pas le sauveur, le Messie. Yango bango balobaka te. Ba yebi te, lo banza bango bateka. Mais nous, tu es bien avec certitude parce que la parole de Dieu c'est la parole spirituelle, c'est pas la parole charnelle. Ce qui bango basaka ba pasteur a solo ba godem poi, ba ngoy mulunda, ba oyo tout wana kombo la bango yelanga na kotanga bango, ce qui basaki ba pasteur a solo bande kolanga, mais Congo et ko la modèle ezate. Il y a un danger permanent pour les Congolais. On tue les Congolais du jour au jour. Na la tsebilo ba vidéo ba tubako bundela goma, na ko la tsabino esuka na este, ndenge ni bazo welana, ezani ce sont des étrangers. Oh bazoya pona koyiba, oh bazoya pona koboma. Il n'y a pas de soldats congolais, oh basimi minduki, ba osala ba bêtises, ce sont tous les étrangers. Alors ce qu'on passe c'est ça la biso ezani. Moto azana front azala nzala. Moto azana front azala de l'autre côté. Moto azana front azala akokoma kosani moyibi. To la tsaki bino fi o ya 19 ba oti koboma ye. Na mboka na yeboko ba tcheli biso. Ba passeport, ba visa, ba tcheli biso ba barrière. Donc, il y a ce qu'on continue à douiller, qui a fait ça? C'est Chilombo. Pour la Moïbi, pour l'escroquerie, pour la Koyiba Maponami. Et puis les politiciens, vendre la bangoana, pour passer la rabison maquille, bientôt, tout comme à 2022. Nous avons un dialogue. Nous avons un côté, Félix, c'est mon frère. Et cette diplomatie, elle a coûté. Kayana Bel Nzamba Kabola Kibango. Kaya a été puni. Il beaucoup les Kanzambe était. Beaucoup les Kanzambe la bolingote. Félix n'est pas le frère de Fayoul. Si Félix l'a Fayoul, bah frère, là je dirais président Eli en tout cas Bungi. Félix n'est pas ton frère parce qu'il est en train de maltraiter le peuple chaque jour. Il n'est pas ton frère. Il faut le langage diplomatique, langage MAB. Si vous êtes vous tous derrière les blancs, ça sera regrettable. Ça c'est pour nuire aussi le peuple congolais. Il faut te benga nyama na kombo na yango na cha branche oh Jésus. Appelez les chats par son nom, on met les points sur les i. Mutu oyo le l'enfant de son anda kozo ko gérer te. Mutu oyo zo benga frère na yo. Tu dois être plus que Dieu. Oya Aïssa Juda. Non, qu'on se le dise la vérité, personne n'a recommandé le Nzambe. Alors si nous sommes vraiment derrière notre maître, qui est Jésus-Christ qui parle rien que la vérité, il est invariable et changeable, il est le même aujourd'hui, hier et éternel. Alors respectez un peu le peuple congolais. Bon, respectez Pébisso. Il ne faut pas que Bisso trop légère. Non, on ne peut pas accepter ça. Félix, il est le frère de personne. Non plus le président Eli Martin Fayulu Madid. Il n'est pas ton frère, il est ton ennemi parce que c'est lui qui a fait que tout comme Abuelelo. Il n'est pas ton frère. C'est que tu ne déconnes pas, tu as salué ma bozo inaye. Aux hommes pour pardonner. Mais combien plus fort un adversaire tel qu'il est là. Il a tout fait pour vendre notre pays. Pour être chosifié par Congolais la dimension. Personne au ensemble ne peut appeler Félix son frère. Là vraiment Moutouana Zan de Kolangate. Moutouana Zan de Kolangate parce que quand on a macasse pour les Kanzambe était au Aïssa Juda. Aboya tribu à Juda c'est la dernière énergie. Nabitumba Yamboka il a ordonné na frère Nangaï aîné Nangaï qui Josué Ayebisi a lobby lapidé tribu à Juda pour aller dévouer par interdit. Est-ce que nous sommes plus que parfaits que Dieu? Oya le baki ba lapider pe ba lapider bango le bon bango ne bandeleti la souka parce que ba les dévouer par interdit. Tribu à Judas c'est tribu à Félix. Félix nous a trahis.
Félix, il est la malédiction de la République démocratique du Congo. Moto, on s'en va rejeter un gagnant au Nzimaete. Alors, tout ce que Kababilo comme on a comme Kayango Nandoto, parce que tant que Zobima, et belé à Batoupe, beaucoup de sa crédibilité. Façon, on biso va traiter que nous sommes des fayoulous, nous sommes des fayolistes. Ok, biso pour tous la moussala comme de la pep. Quand vous dénoncez, vous disiez la vérité, les gens vous traitent que vous êtes bateau à la mouka. Moi, je ne suis pas de la mouka, non plus de Martin Fayoulou m'a dit, mais je fais mon travail. Place on a mon ça ne va pas, je dois crier, c'est comme ça que moi je fais. Mais c'est quand tellement que ma belle Félix Elekebele, quand nous dénonçons ça, bah tu vas mon directement tous à la carte président. Ok, tous à la carte a été. Ngai na ya netinda ya koloba bobele sembo. Yango ba monya zali océan du Congo et balé o eboya mbindo. J'aime dire tout haut, c'est que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Je n'ai peur de rien. Na kolela panga ya mototé, na kolela moteke ya mototé parce que Dieu est grand. Allez, ça est la grotte, on a peine peu importe les dimensions. Mais c'est que nous voulons que notre pays change. Tolingi école biabiso et là te la malango ya sikabande ko langai to ali ebele o to ko le langage moko mais tant que comme la faisabilité to za la division pamba te na ebisa ki bilo misusu ba koloba po ete batala bango ba pesa bango misolo ba kanga monoko mais moi contraire. Moi je le fais pour Nzambe alola azwa lokumu alors ba quand même que je les gens oh on a tinda bango na mokili pe baza kolanda nga pe ngala mimoni sa malanzela la bango ndeko langa so ezaki pola mbongo na kokende parce que la zala ba problème trop sérieux la zola la libanda tel que la zoya ko sala boy na ça c'est ka ko cha mutu te mais ce que ezaki pola mbongo na koluka et puis nzamba salanga bien je me présente bien o pe mutu ko mona nga ke moi salulanga na za mpaka te na za côté na linano mais loko to ko linga nini ngai na yotubi ka mosomi bwa biso tala biloko aboy Indien bimi gang chinois bimi gang chinois ko boto la moto esika sala mosala te chinois yeyi na lolenge coopération chinois yaki na Kabila yango continuité aérodrome batongi yango misolo o ebima Kabila yiba o Félix Faye ko yiba pola kotonga aérodrome po pesa moi sene maboko to mobile ne maboko boye bisanga babani de kotonga njili ti lelo batongi yango eloko moko te bandeko langa boni to kozalaka ebube tikino lelo boni to kozalaka bileka tikino lelo boni to kozalaka babelole tikino lelo to yembaka langage moko ya maponami 2023 ko sala mate Congo mani changer lobena o abolole 2023 ko samba kuna nani boni pe mo koti boye ko sala bilo bandeko la biso chanson ya 2023 to ko beta yango te to tikela yango ba politicien o bazala course au pouvoir biso to bunda etumbala biso bandeko langa maponami sala mibone ko surtout pour la 2018 au Pesanga Kanda. Ma pour la césarienne. Mais occupant basali musana bango. Les lorsque qui ba ko boma biso beso occupation. Boko landa bakama COVID-19. Oyo bakolo bala katia ngona debi. Pamba te na moni ete bakola kisa. Bala kisa bino ngonde kolanga. Toyo kankanda ya solo. Toyo kankanda ya lokuta te. Bande kolangai na mafingu tende tokotonge kolo wa biso. Soko moni likambo ngande kono na lobaka. Et tout qui est le motema. Mitala te, est-ce que na lobi lokuta? Tout le monde le cause ba fanatique, musala ba ko sala ba ko pia biso te. Moi pourquoi to ko lelaka? Parce que lelo ebele o ba komisa ki Félix na mabene yo na ba kotisi azo ba konze lelo Félix a opesa bango le côté, Félix a komi ko tala pouvoir ya bato ba pesa ki lelo les mêmes bato la ba ko finga na kuku. Lelo les mêmes bato la ba ko lakisa ba vidéo, les mêmes bato la ba ko panza sango, mais ba ko ka kolongwa te po ni ba mi yibi. Ndeko la ngai. Soko ko tambola sembo, o molinga ndela za boya. Na tambolaka la président Eli Martin Fayoulou m'a dit nazalaka na lobelaka parce que azalaki Eli soki ba votaki Bemba massivement na ngana lobela Bemba soki pe Félix ba votaka massivement na ngana lobela Félix mais tango na lobaka wana na talaka langa gauche te na talaka droite te soki na moni eloko moko ya président Eli Martin Fayoulou m'a dit eza malamu te na yaka ko bela lobi président changer loko les malamu te ngala zalaka muteli boso ya ko boya réforme dosta ndeko langa yebi tango tozui yango batebele balabaki to komba nganda non tango tozui yango to tangi to monaka mabelelo réforme ngo sale loko nini to lobaka yango to solinga na ndeko langa dosa to meko solola ndeko langa dosa lobi bakola ko lobanga bité papa tika mukanda wana la zala ngo la ko tanga pesa mabepe na kenda ko bisa président Martin Fayoulou ngala bomba kali kamla sali bekate na bomba kate ndeko langa et puis comment était na beta ka mondenge pe la beta ka mpokeke Congo e ko zala libérer Félix fa kende yango na ko sala opération ya bengala indien. Donc, on fait l'opération à bêta indien. Ce qui est indien, boya kokuta nango. Chinois na kebisio. Jour na ko mono le sou na balabala. O menacer Congomani. Na ko salo mabe. Parce que to ko zala ka bongo te. Félix le kola yo
onzimeli bakongomani liwa yo moko kozwango ndenge biso tolobaka wambola liwa wemengo langaki lokola yo lingi liwa olingi lobiko ya bakongomani to lingi bango bakufaka boye po yo sepela lokoki na pouvoir makila olia bakisi okbaya mekaji ya lokute ya moyibi yo lingi teke bato baza malamu biso tokosala oyo ekosepelisa yo. Alors ba peuple congolais ba volontaire na biso nyonso bientôt nazoya koleka po ete tango ekoki biso moko to mibima to sala musala na biso on libère pas un peuple, peuple se libère. On a assez diré sur cette montagne na langage kaka moko bo sunga biso bato bazoya te bo pesa biso misolo bato ba osala te les gens nous critiquent. Alors biso pe to ko sepelisa bato wana te ba oyo ba ko participer la makambo la biso to ko sala te bato wana ba ko ya ko soit pouvoir te nazo zongela opération na nga na terrain ya ko soit tous les volontaires to banda d'action. Mes frères congolais to ko sepelisa muntu te. Là je parle avec mon cœur to ko sepelisa muntu te parce que nous sommes des égoïstes to za bato mabeto ko sunga te. Ndeko na ngai lelo oyo pour la ko libérer mboka eza peu de choses te eza peu de choses te to ça na besoin liboso to lingaki mboko te to lingaki volonté et jouer rôle to lingaki biso so to telema to comme na likanisi moko poto suko lekolo wa biso to longola ngo na kacha mbindo to longola ngo na kacha monkeri to longwa na ndenge to ça diminutif bonde yebele mo boloka na lokota ile français. Mais aujourd'hui to zo sensibiliser mais to bandi ko monya siko bato ba okale biso. Moi je dois vous citer Boko salanga est le côté parce que égal à moi-même et mon Dieu et mon père et ma mère qui sont décédés depuis longtemps. Moto salanga le kwazate. Moto ngana o sepelisa pas zate. Nazo sepelisa bato oyo bazana souci to libérer mboka la biso. Bato bana souci to benga na Félix. Bato bana souci to changer ma donne ba politicien congolais. Bato bana souci existence ya ba nyama oyo bazo kanga biso boy ba comme si biso lokwa ba mpoko ba longwa nekolo wa biso. Et voilà na bandi na bendien indien boko mona bino moko. Toko sala ba volontaire na biso. Moto oyo ko intercaler nga na opération nga. Moto wana okuta nanga. Et puis on lakise que ngai naza loin de Dieu. Na ko lakise que je ne suis pas appelé. Moi, je suis loin de Dieu. Je viens des extrémités de la terre. C'est Nzambe penanda kenda ko lukanga. Bino ba misubo kenda ko lukan Nzambe na banda kwa bino ko lukan sambo batei bino liloba. Moi, c'était pas comme ça. Moi, j'étais dans l'extrémité de la terre et mon Dieu aye ko zwanga. Bato ba yebi histoire nanga. Là où je commençais avec Dieu ba yebi. Ba pasteur Claude ba yebi lelo. Ba yebi là où je commençais. Pasteur Didier Lompinga ba yebi. Moi, c'était la folie. C'était la folie, je vous l'ai dit. N'attendez Bible du début jusqu'à la fin pour chercher, c'était mon temps. Quand je parlais, personne ne m'a crié. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre que tu elembo et zalaki. Motate ingate. Naeko kuta nango. Préparez déjà. Yako luka. Wapi nzambe. Nzamba zawapi. Nzamba zawapi. Lazo tanga livre de vie. Ngala ba pasteur. Toke le ba campus. Deux bas. Babanga égaré. Et c'est par là la kutana qui n'enkei. Il est nzamba pambolo bisiko zali. Alobi nanga biloko moko je pas compris mon akiti la lemba. Mangos, Laurent, là où tu es que Dieu vous bénisse. Et c'est par là ouverture nanga automatique. Ma papa Kenzo, nzamba batela bino ba papa pharmacien. Ma papa Chimani. Boza tellement ébélé, nzamba pambola bino ba yebi. Personne papa Jean-Paul. Tangu na yé, papa Kenzo, alobi nanga, oye pour ça la formalité. Mais tu es déjà l'esprit de Dieu. Dieu est en toi. Nyoso ça la wana keba. Et ba maman nanga ba yebi. Et quand je fais avec mon esprit, avec mon Dieu. Na kenda ki kokuta na messager pour na koka ko bima bongo te. Et ngeke un scandale. Il fallait qu'il passe par Badou. Mais na yakinde da bonzambe. Nazande Nzambe, choisi par lui-même l'extrémité de la terre pour confondre le genre de ce monde. À combien de temps il y a un grand signe joué rôle. À quoi ça grand nombre et grand nombre téléma. Petango na ngwe belemi. Ndeko na ngai tozo sala mutute. Tozo na problème na mutute. Soko linga Congo, sala musala e Congo très bien. Soko kokota la likamba politique à Congo te vandalia biloko lope très bien comme vous ça peut bisoter. Comme mec à compte là je vous dis.
Lia biloko na yo, ne fais pas de commentaires, ne viens même pas parler de n'importe quoi, sinon kuta na biso. Vanda lianta ba mela sakana, parce que toi tu es né comme ça. Et rai vagabond, tu resteras comme ça au kufa bongo. Alors na batu oyo, boza ba collabo tant et coquille. Tu rejeté bino. Là où graissement de dés, vous en a obscurité. On ne peut pas blaguer avec les Congolais jusqu'à Molépinière. Tout le monde a le droit à que la Congolais les longues. Tout le monde a le droit à penser côté ces Congolais papier n'est monoko. Non. On a assez direct sur cette montagne. To lobby, to lembi, to sengi li sungi to kozwate, ba oyo ba kosepela, ba o baza komi yoka, ete nzombe na bango, atia bango wana, po ba siko le Congo, batu wana to kokuta na bango automatique. To ko forcer na biso na bango te. Petangu to ko bima, to ko forcer te, e ko za l'automatique, to ke ipo na libération nation. Mais tango biso to ko le kosala, ndeko ko sepela te. Po biso to bundi to sali bango yo comme le président de la République, le kuta Louvou. Biso to bundi yo ba ya ko tchao soki mini. Lokuta, c'est seulement bateau ba libérer ki mboka, bateau la ba ko la récompenser. Na ba koko la biso ba kufa ki po ba bunda ke tumba. Na ba ancêtre la biso ba patriarche o ba litaki pour la Congo. To ko honorer bango, to sali bango bangelo, to sali matanga, bande ko la biso ba kufa bango tout. Pona makambo etali Congo, pona injustice à nation, pona système occupation et bomi bango et rendre bango ben puissant. Bateau na to ko tombo la bende la bango, pe to ko sali la bango matanga. Mais yo oyo ko vendre la coin. Kaka pona ko tchachaka, kaka pona ko lobaka belobi, kaka pona ko fingaka, kaka pona ko ya ko kale. Tana yo esuki ndeko nanga oya kobeta ntembe boko mona partout au Congolais ali soko moni ete oko kota likamba Congo te ozozela ba boloyo no baselo musala ofinga bisote s'il te plaît sinon to ko so pamela libela parce que to bimisi milimo na biso nyoso to chango pratico on veut venir travailler na o nyoso to zoa c'est quand to so bimisa yango to komi na temps sini wane fait monana il faut batu bakweya batu musu batelema to yepo na ba vegle ba funga mamiso ba oba mona ka bo kufa miso poko mona na bido ya lokuta. Et puis vous les pasteurs mendiants, les pasteurs patrons, les pasteurs escrocs, beaucoup subir et loko ekoyela bino parce que il faut to kangisa bino bibebu bino bato ayi dépêche bino bato bo telemi pobo buskilenga ndeko nanga yo to kutana kilo lobi na banzo ko pesa sango la bandeko nayo. Ah, ba auto kutana kile bilo lobby na matete la chilombo boko pesa sango boko yebisa bango ke oyo biso to kanisa ki asaka bongo te parce que boko kanisa ngala zake tula ndeko langa moi je perds de rien au moins ngande na zabo na tambola kala biloko tout na tambola kala ba kokonanga na tambola kala ba kokololanga na tambola kala ba mama nanga ba papa nanga na tambola kala nzambe nanga na tambola kala ba mvuluzi na o tambola na ba kim ba kim pavita na zo tambola na ba lumumba na zo tambola na ba kasavubu na zo tambola na ba Paul Maurice na zo tambola ba nzesa na zo tambola ba esprit tout il y a ba c'est très congolais il y a toutes les provinces ngana yebi fait 6 provinces naebi 9 régions te yoko koma na 11 onga naebi ba province wana moko tout na tambola kala bango et c'est la honte bande kolanga botala ndele balinga ba diviser biso quand vous parlez des étrangers okomona mo Congo ayebi koloba Kiswahili te soki mo Congo komi et pas ba Swahili to la Kisangani to akena Goma mo Congo la bimé étranger c'est ridicule mo Congo akena Équateur ayebi lo mongo te ayebi lingala te ayebi ko yokata te kimbuza ayebi ko yokata te kingbaka kingombe soka kela bamboka la bimé étranger. Mais nous avons 450 ethnies et sous-ethnies. Bande kolanga sengeli na congolais asala ke fort ya koyeba ta 4 langues. Et puis la babité le sengeli bakte ya 4 langues. Ki Congo bate ya kayango te. Lingala bate ya kayango te le telo. Chiluba bate ya kayango te, Swahili bate ya kayango te. Balobi wanye sa malo bate ya kabiso français balobi, il faut que tu parles bien français parce que le français c'est les langues commerciales. Ma fille, commerciale yani. Ngala ko teka biloko ngana lingala te. Ye français ko utala mboka na ko teka biloko la lingala.
Il faut que tu saves l'anglais parce que l'anglais, c'est la mondialisation, c'est langue commerciale. Il faut son bangamo. Il y a anglais qu'on a côté la mboka de quoi kolobelanga côté kabilo côté awa na mona kwa mboka langa. Comment tu as très complexé. Il y a ngwana zo mona ke baluba baleka biso pona nini moluba de basa jamwa na akola ki sai chuluba paka. Mais abiso motalo bato lo mongo motalo bato ni ta mona ko labela na boti kolongwa ona nzele za ridicule. O mona mututa mososo lo baswela bi yo pe wala sweli ndalo bi bien parce que Swahili ba mona ngo bon ala ba kikongo yo petit kabiso boni be ba makama mboka boy tala ndenge ba bebisa congolais alors to ye ko zongi sa congolais na mentalité na ye normal bisiko uteke pa ancêtre na yo soki ba bota ki ona munu kutuba tu dois parler le munu kutuba sa honte tu vas crier parce que c'est la langue nationale c'est la langue na yo français c'est pas notre langue c'est langue de la colonisation ba ya kolobela biso tout na français po ba yeba kama kambo ngano tozo sala lelo ngai ne tozo ko kosola malamu te ndeko no abengi yo soko pese mbote oh non comment tu vas abandonner le complexe. Tu es complexé. Chez moi, je ne parle même pas français. Je ne suis pas française, non plus anglais, non plus allemand. Nazali mongala. Bengangalo bananga makambo ita lingala ngalo to koto la pombo ibi ayebate. Mondela ko yana mboka la biso ayebi lo mongo. Ayebi lingala, ayebi kikongo, ayebi chuluba, alinga défoncer voire même na territoire na omoko. Mais yo complexe ya ba français za langue nanga te. Na botama na lela ki ngoya wa na lela ki bongo. Inga muno to lela ki bongo. Tout le qui est dans le côté elle est complexe. N'habitez le Seigneur batté à Lingala. N'habitez le Seigneur batté à Chiluba. N'habitez le Seigneur batté à Swahili. N'habitez le Seigneur batté à Biso Kikongo. Pour être bana ba yekola. Bisika ba kokuta na mopaya zalate. Ba ebate to ali bana yekolo moko. Tala le loto koma bokabo ani pola nini. Yo ebi Kikongo te. Oyebi Chuluba te. Okokele ola mbujimai. Obimi muto mopaya. Mutu moluba amoni on est étranger. Pour la nini yo za congolais, mozaka na sosa ko ba munoko te. Musabina ba munoko ba poigné. Moko na okele kuna. Non, vous avez les rires. Vous avez les droits à koyeba toutes les langues nationales. Toutes les langues le ba makepa na yo il faut yeba yango. Et ça m'ajouter. Hein? Bozo luka français, anglais. Hein? Il faut que vous avez bilingue paye le quota na bino parce que comme on a neto to ça la opération. Tokoloba na lokota la biso tokozonga ndenge saki na kala lititi mboka biso pe tokoloba na lokota c'est pour ça que oyebaka lokota malamu te oyebaka munu kutuba te oyebaka koloba te ki nini ki Kongo na biso bandulu to ya Congo central oyebi koloba lingala te oyebi koloba c'est comme ça tokopesa mot de passe ndenge yebisa nga mot de passe tokopesa tokosanele kokangisa biso alors tozo obligé c'est ko totangisa bino lisusu lokota nyonso wana minei pamba te bokoki kokutana babetu eloko moko ozongisi yango na lingala ndeko na kotoli yango omoni nzambe azalaki mayele. Tango bato bakutani alobi moto na moto akoloba. Tango ya zoloba ndeko na ya zoloka la lokota na. Est-ce que le temps tolobaka shondo shinda shabara kadara bato bayoka na lokota ya bango aventure. Bandeko nanga c'est le temps de la libération, c'est le temps autozo dénoncer l'insanité, c'est le temps yakobunda, ce n'est plus le temps ya mensonge, ce n'est plus le temps ya flatterie, ce n'est plus le temps yako critiquer ka batu ko finga ka bango inutilement quand tu as osala ba kanda na omoko boli kamune simbité oye on a média loko les amutu il faut les cas, il faut insulter tout le monde, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de pistes de solutions et nous comme to yé na biso to avancer, nous voulons que toi avancer. Yo ko pesa biso maboko bien pour que Dieu vous bénisse. Yo ko lingate vanda na ko tumo la biso tendeko parce que soko meki okuta na biso. Bato IDPS na banzi lobby to mekanaki bomona yo azaki liboso la bila sa mobali nga naza Dieu d'état lotaki etumba naza mwasi te naza mobali ndeko na ngai parce que balobi quand tu as l'esprit de Dieu il n'y a ni femme ni homme parce que nous avons l'esprit lokwa na lata molimo nzambe nanga nazali lolenge te na lolenga nzambe soko ye na mopepo okutanga mopepo ye na mai okomona nga mai otelemi na butu okutanga na butu bisika nyonso yo kozala komona nga pour la République démocratique du Congo, non pour les hommes, non pour les humains. Moi, je me bats pour la libération de mon pays. Na ande la succès na lobi biso tout tango to ko yokola zala sage ko ya kokota la traîtrise mete oyo kyo bimiseli bango o bango bakobeta Facebook munoko la onde ko kanga matimu ko liseko ya Congo et koya. Alors attention, 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 tozakoya yo oyo. Ah Nzambalo la Félix, toi tu as un problème sérieux dans Mboka la biso. Bino nyoso bozala à l'étranger. Baindien to simbeli bino po bande ko mususu bazwa conséquence babima bango moko soki nzamba ete to kokuta la bokolanda ba vidéo bokolanda biloko nyos to telemi en ezui pour lobaka la libération et dénoncer criminalité o ezo salama na mboka la biso to lobi assez otoka nyoso ezaka pona Congo mokolo Congo ekobonga bokomona na bilonga océan te sozwi ka libération bomona ngate place on nzamba kotinda eza mission mususu
mais naye pour la libération à Congo. Merci encore une fois la Kabouya l'homme pour ça. On échange pas l'équipe qui gagne la semaine. Il y a caméra, notre coordonnateur Dako Samundele, El Campo Dionema jamais. Merci encore une fois la Pape Djay, directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi, Parabé Misobanga et mon ami de tous les temps du Nolo. Merci encore une fois na Mamour d'Angola, Namokite na Florencia Matondo Mido, bel et bien. Awa tokokuta la bango tokoyamba bango pe bokomona bango en tout cas bayaki pona matanga ya Kadiombo Mamour na bino azali awa bokomona ye vraiment tokende kozwa bango lobby en tout cas Nzambe a pambola. Merci encore une fois la Juka M Moussala Kaka Juka M to partager bémission to bunda pona Congo Nzamba ko récompenser bino misalo bozo sale kele pamba te Mama Célestine bakoko Lumumba famille Lumumba bino tout bo bunda pona ba crédibilité la ba valeur Nzamba ko zongisa bino mutu tout mokonzi ndeko na ngai mutu to azobunda pona Congo mutu to azosunga biso pona Congo ndeko na nga tango biso to toka boto sobela yebake Nzambe ya Congo mongali Nzamba mpungu tulendo Nzambe akofula makambo nyonso oya bonzambe na ye kaka po malade komela binote kufezwa binote minyoko te bitumbe koya. Mais pour la gloire, na yeboko bika parce que les Jova Sabaoth, Mama Pierre était tous en abino longo, ba Mama Congo, bo Telema, ba Mama Nyoso bozo bela, mana nanga l'État d'Amérique, kundia na nanga la Chelo boko, Nzambe alola simba bisika lo so passe zo koma, Nzambo abiki sangai na koma na Saint-Joseph pendant 3 semaines na tension 00, a telemisanga pesinga vie, Nzambo lobby na obstacle, abimisa ki force pour na ko repousser ba rebelle ba sorcier de pes pe bazonga ki kokima mbango bako pesa sango bisika bako telema tika loboko Nzambe aleza la partage na bilo Nzambe azo bomba biso la bonzambe na ye asimba ba mama ba papa alongola bango la kata désobéissance apesa bango makasi ya kozonga na humilité po ete tozwa bonzambe. Psaume 51 partage à tout Congolais toza ko telema toza ko bunda tozo bundela mutu te tozo bundela mutu te. On n'a pas besoin à cause de la besoin de Félix. On a problème na Félix. Pourquoi tu as un problème na Félix Boyokayengo? Parce que Félix a yé comme marteler le système d'occupation. Parce que Félix nanzela na yende babomi ba Kongomani. Nanzela na yende tuerie, assassinat, médiocrité. Nanzela na yende to komi moindre. Nanzela na yende respect za les sociétés. Nanzela na yende nyoso mabe alors to yeko vaki weye akende bisika bikawo. Soki Nzamba yete to kuta na bino. Bye.